Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais si. Est-ce que tu yokani? Est-ce que moyo kingai? Chérie, ne fais pas de awa. Pour nous, toyokana daya ndako oyo tosunanga moke moto akoya awa te. Sikoyo nayebi te ndeko na wana aye awa kofanda ou bien nayeba namoni ye awa depuis lobi. Nakaisa neti azonga namona su tolali ekomi 3e jour yango. Oyo bandeko bazala ye awa tobengani bango bake toloba deja oyo yo ndeko na nga ata mutu moko te azala na ndako oyo yo lelo 3e jour yango siko azofanda awa ou bien ndenge nini yango. Mais ngala tsalo bena ndeko mata moko te bino moko boyibi façon nini oyo bo se comporter entre na yaya na yo to pina leki mongo se iteke mobali salaki nga bien te na ndako wana ezalaki ndi ndako moko poubelle et alors na ndimi ko gaspiller mbongo na ya kozwa susu ndako susu ino ba kike esengi te moto susu ay susu ko vala na ndako pasala buzoba après le bipu na kete. Mais lokola ndeko na nga propre azaki leki na ngai mwana ya mama na nga donc aza mutu nga na koki ko négliger te lorsque ya kilobi les 3e journée na ya faut to pesa chance avant na muke pour azwa makanisi na ye ba makanisi nini oya nango entre asala vie na ye na kobenga na ye bala moko te na shi afanda muke na ndako. Oui, afanda muke shi parce que yo kana na soki lelo na famille ba yo kike que ayaki pala na take yana ye ale nabenga ni mbala moko yumo eso yana siko yo voma makambo ka o bimaka na kati ya muyoko na yo obosani yango obosani makambo ni lokote tuluba kia muna saba kanda soki lelo siko mama na yo ayi awa ngana sala ni siko bandeko na ba nécessaire te. Non, ce qui est très important c'est que to linga to sala na moto ayi mubala ki chéri na musika te nana tan ya koloba mingi te. Na vraiment la posa ta ya koloba te tolobaka bien ngana yo aka ndeko moko te aya na ndako tofanda biso moko na posa koloba mingi te ndeko na wana na pesi une semaine azala te d'abord kutu na linga na sentir kutu ata yete ndenge azala na sentir yete na mona kwa rebe mo boye non et toi da kulu na boye pe ko kulu ne biso tout ça bato te ki non to botama na ba jemo ko ya mabe jamais ko benga ndeko na mbali ko na chien et ça façon na yo avant di trop na mboka na village bata village bazalaka toujours ndenge wana eza façon na yo oh ça veut dire que c'est un bébé hein pour le petit na yo une semaine na ko benga yi comme ça aya na solo na ye na ye ba loleni to ko ça va solo na ye une semaine c'est trop. Merci. Gas. Gas. Oui, mon grand frère. Nous avons pour ça là. Ce qu'on voit, on a évité. À quelle place d'or
te m'envoyer ma prière. Bah, tu n'es plus. Quelle place? Faut la mettre moi. Et bah, qui l'a dit, bon, qui n'a tango, qui est sous la peau. Non, frère. Eh, maman. Oh, merci. Prenez place. Faut que ça cache le fil. Nicolas, on a qui a ça, on va dire, new boy. Yo, il bravo sali, hein, bravo dans moi, non? Mituka, mapango, biloko, bomengwana, nyo, c'est ça, ya bravo. Oh, moi, tu vois, bravo, c'est ok, Ce n'est pas important. Ça va? Oui, grand frère, un peu bien. Oui, on doit la guitare, tu es un des gens très bien pour la mukate. La fatigue, Pour le moment, il y a un joueur qui est là, il y a ok. C'est vraiment se reposer trop. Ok, c'est bien. Vous allez caca souvent à Bengalo pour Maloya qui déjà 3 jours. Donc, peut toujours temps vraiment pour solo là, malin. Puis, nous vraiment la présenter au maman. Hein? Bien té. Oui, ça qui est au Yeba. Quand les écarts licolo. Mais les logiques, on a dit que tout va dire ensemble, tout solo là ensemble. Na mwasi ngai, oiza shingai. Donc vous n'êtes pas yo. Kobangelo comment côté là on peut que dire jouer ça vite. Donc les choses en ont besoin. On sait que madame a coupé ça. Ce qui est sendi à colia, ya komela bilamba nga osana to ya palata. Ça va? Merci grand frère. Vraiment, et ça n'a bien makasi. En tout cas, on s'est fait comme on a maman, comme on a éboué vraiment à gentil. Vraiment gentil makasi. Vibration. Ouais. Maman vibration. Soya mieux, papa. Ndako yamba papa ila ndako mapambo. Merci. Faut nyoso bolinga ko ezanga kwa yana. Kandi na yes. Ouais, merci le grand frère. Ok, c'est ça les gars. Merci ça les gars. Et ça n'a pas si makasi na mtema. Comment c'est possible que ça ne me ça ngai na moni passe koluka diamant et aujourd'hui yo suis diamant wana oui na mona ni fois kintia ça we ko ça na vie contrôle yo pesa ngai loko le biso bien ko yo pesi eza diamati mais biso yo muti eza diamati ezala ka libanga oui na mabele ezala biloko moseli makanga za connaisseur ya diamant papa ngai soki na kono na za lelo eza pona diamant note oyo zo passion te ngai na semba affaire na honorable Serge Kembelo alongoli nga na Kinshasa na kei to dibana mboka ndi asali ponga na za lelo après ça yo lorsque moni ba bien fait na ngai aussi non ezala ki diamant on est vrai na poso que ça qui libanga mo tika ki mokie na zwande moya bengisa bino c'est ça donc on néglige bino te na siki de na idée taki baleki batika ki na mboka non c'est on néglige ça déjà hein la laisse que mbongo on a ça ngo donc on a mutuno ki c'est dia o tiki ngai na niveau ya mboka na souffrir na moni pasi ayo aussi aujourd'hui on a diamant na ngai konto et ça possible te on se le bana ngai ka soutire oui na telemi oh te soso voilà oui na telemi pour la maman la somo na yote na somo na diamant na ngai hein pourquoi ça na ngai boité hein si les opérations ngai kanda c'est quoi on a ta diamant pas na oui c'est ça et ça bongo oui quelque chose c'est ça ça fonctionner maman papa le plus comme oh ok diamant c'est bien pour ça diamant Berger Daniel, la CPL sous mon nom. Ça fait longtemps vraiment. Pour le venir, hein? Vous allez, ouais, je décris vraiment bien ma case. Je suis sûr que ça m'a bien aidé. Quand ça nous a donné la vie en place, c'est bien la présence. Dès que nous continuons, nous soutiens le sujet. C'est pas ça qui l'a si mal. Je sais pas si c'est à propos de la communauté, tout ça qui est au Cabana. Alors, dans ce là qui n'a pasteur de Dieu,
expliquaki nga à propos ya maman prophétesse arc-en-ciel na pasteur Makaba na ndenge batraitaki ye. Alors nazwaki temps etant que berger nakendaki tie epa maman arc-en-ciel nasololaki na ye, mais aexplikaki nga makambo mosusu oyo pasteur Dodeki ayebisaki nga te. Alors nazwi temps ya kosolola na maman arc-en-ciel ayebisi ngai eza na bato moko baza bajare ya ONG basoutenir communauté na biso batomona. Alors pour moi natrouvaki yango eza na bon nga mpe nasepelaki na idée yango mpe na proposition. Pour moi nasepelaki na proposition yango nga mpe nalingaki mpe nasaelo mpe na proposition yango. Ça tombe bien na ndenge yo moko mpe oye ekosengela biso mpe si tout va bien tokoki mpe kokota na proposition soki mpe vous êtes d'accord bien pour moi. Merci Berger Daniel. Bible la mission premier. Merci beaucoup. Derrière l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Et c'est vous allez dans moto à boy koyoka toli na bato mabe. Mon frère tikana bisayo que ce que ça a pensé ya kokimiti là ya nzela moya bien te. Ngana suba vision pour nzela wana. Nazaraki pa ya Makaba, nazaraki pa arc-en-ciel. Je suis étonnant dans des débuts dans ce monde on appelle sous-souté dans éviter. Berger, yo to esima. Oui, si ngai ba proposer nga question na bangwana pour kokota na kati na nzela wana. Attaque Nazar révérend, invité il faut na raisonner na kota na prière pour na pesa ma réponse. Tant na lali dans lota na moni arc-en-ciel, na moni na pasteur oyo nani Makaba. Bakaninga basinga. Kaninga basinga, to bakaninga basinga arc-en-ciel la siminzeti moko munene. Aya bamba ngamba mo boy. Surtout ki boy na pongi. On a moni vision. Après na meka ki ko réserver ngo attaque un serviteur. Na komi na bo moto boy na expliquer bango clairement. Na comprendre te ba tomboki. Na ko comprendre mbalamo ke place wana bazali eza place na babeli. Esenga le sambo. Esenga le sambo vraiment kokota ko place wana le sous-souté. L'héritage va tirer le soir pour moi. Il faut qu'on compte quand on a le sang. Dans 5 ans, on tourne à Tangumba. Zambé data il s'habille son ito ko sa ko place pas ça na ba bomba na place moko na ko imaginer de mais Zambé ga mposana akolo sabiso. Donc kondimana yo vele ndisa mapela makasi par rapport à mama Zambé. Merci père. Oya. La salade qui déterminée ya kolanda ba. Alors, papa, ceux qui nous ont c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alors, persévérance est aussi ta mission. C'est à nous, il y a pour tellement, il y a pour se battre, il y a pour nous exemple, il y a pour matin, il y a pour belle l'exemple, tout ça, 3 jours à finir. La bande, ça c'est exemple, de l'autre monde, on a passé l'ensemble de bébé. Bazobenga ba prophète, bazobenga ba prophétesse. Or eza na bako, eza pena ba biloko sous sorti ya lelenge ya biloko ekomi biso. Alors c'est à nous ya côté ya bana nzambe ya kolanda, ko envier di. Le ko jobo na biso sala nzambe eza ko. Amoni muninga na mutu ka kitoko, amoni muninga nda ko kitoko, yepa liya ko mulenge. Je suis sûr que Koyi Fabo, il y a une année qui est à Déwana, dans le monde. Toi, envié de la motivation. Il y a une mission sur l'éthique et pour les caméras, le balance message éthique. Bolanda ba fitimité te. Bolanda ba maïté, bolanda ba makilate, bolanda ba mouate, bolanda ba jité. Le ba ya solo ezaka yebo yesu masia. L'enseigne alors vraiment où se concentrer tout matin. On va 3 jours et prière, Zamba sala quelque chose à 4 ans. On se tout tiki kakabo. Diable a par pied bas dans Zamba nyoso. Donc il a pas sa traduction. C'est pour pour Sambila. Père éternel qui nous Oh Zambé. Jamais. Casse. Asa moto akoi ba place na nasati. Pour que l'on a la casse. Donc il a un effort pour à découvrir ici qu'on a nazali. On dit que casse y est peut-être vendre na itaki y a un leki.
malgré diamant wana ye mutu amonaki yango kasi nga nde mutu nayebi kopi ya diamant malamu nde nazwaki diamant wana natekaki yango tine nakomi lelo seke kasi eyosalaka oyo ezali vengeance naolakisa ye kenga naza yaya aza na maboko na nga kasi lokola nga nazwaka diamant na yo naya namona Kinshasa nateki lelo nakomi na bamembo bato azoyoka saison bosi saison lelo kasi oye osala vengeance merci lelo sikoyo eza journée na nga mpe ntango na nga saison nasalela temps okomi sikoyo na ndako na nga donc esika na ngo ekonikaba lelo nde eza jour nakobare yo sikoyo donc afuna boma yo avoye osala oyo osala ngai kasi namoni pasi nanyokami na zamba nazwi diama napesi yo gafai na ngai oye na diama na Kinshasa osali yango vi otongi bandako ya malunga otongi bandako kitoko boye mituka osombi na mongo na ngai na moyaki pasi kokuta na carrière kotumona diama yo osakai na molimo na ngai kobulete ndenge na ye awa naza na esengo na yo naza na kanda ngai na ye na ndako na yo mpona boma yo nakotalisa yo qui je suis osakai na molimo na ngai ngai nakotalisa yo basakanaka na ngai te nakotinda yo na lifelo dueneza esika na yo kotinda kopemela e oyo nyonso ekotikala ya ngai nakoboma yo L'éternel tout-puissant, Père de gloire, nous te disons merci, papa. Zambabika, moi, Kamba, Bisonzila, tous autres Kendi, tous autres Kendi, pour ne pas battre Caspero, le Zambabika, moi. Père de gloire, Tiki était bâti, Angèle, nous va battre les choses, Père de gloire, nous Fidèle Moto Nzambe Lucifer Moto Mokote Nasina Mobili Akote Mumila Okonti Nambaye Moto Mokote Nase Namoy Oyo Akote Lemela Ukai Fidèle Lucifer Nani Nasina Mabili Nani Nakombo na nani Nakombo nani Ako
akotelemela ngai. Fidedi tozoyebisa nzambe nzambe azala azwa contrôle esika nyonso tokokende moto nyonso akotelema na nzela na biso akoya tosambela kombo na yesu kristo père éternel nzambe amikama tozobelela yo na journal tongwa lelo nzambe amikama limonisa loboko na yo nzambe otika nzela te moyinisatana asepela mpona ministère oyo moyinisatana abeta maboko te nakati na baserviteur na yo moyinisatana atelema te abeta maboko te nzambe amikama nazokwesa moto nyonso aza na kati na nzela na ministère oyo bakolaborateur nyonso akutana onzambe na yo papa limonisa na tongwa lelo perdepa tokekoluka yo na ntina po totoyebi tozali solution nyonso solution limonisa papa obete kimelo na biso tokokime epai na yo sekre na biso ezali losambo tata toyebi nyapangama te toyebi kisimoko te toyebi nekomolo nzambe likama limonisa loboko papa limonisa loboko na bien aimé tozotinda moto na kaba ngunya moto nyonso azotelema au ministère ekoya tozotinda moto tozobeta maboko ataki au nom de Jésus Nyangala kata soi-disant pasteur Ngai Fidedi Lucifer moto nzambe nabengaka bino bapasta mpona yebi boza eloko te ezala papa ezala mwana ezala mikolo moto na yo moto natiki moto na kongwa lelo natiki moto na bapana na bango natiki moto na batinda na bango na basiamoli na bango mpona za kosala bamiroir na bango natiki moto Fidedi moto nzambe Lucifer nzambe ya mokili mpe nzambe ya mabele biloko nyonso na se na mokili ezalaka ya ngai milimo ya batata mpe milimo ya bana bamama ezalaka ya ngai eza na motu moko te akotelemela ngai Fidedi moto nzambe Lucifer Arc-en-ciel. Grand maître fidèle. Yo olingi na boma yo T'es grand maître fidèle. natuni yo yo olingi ngai Fidedi moto nzambe Lucifer na boma yo ebandi ndenge nini soi-disant pasteur na bino oyo ngai nabengaka bango bapasta azwa pouvoir ya kotelemela bokonzi na ngai Fidedi moto nzambe Lucifer tala ebandi ndenge nini atelemela ngai sikoyo ngai napesi yo ordre kende pomela ngai akofwa surtout banda na oyo wana azotya makele zezele ngai eske oyoki ngai Oui, grand maître fidèle. eske oyoki ngai Oui, grand maître fidèle. alors soki okoki kopoma ye te yo nde ngai Fidedi moto nzambe Lucifer na opoma
napesaki yo deja nguya oza nango ngai fidedi naza na mawa te nalimbisaka te nayokelaka mpe mawa te sikoyo kende ngai fidedi moto nzambe laissez faire yo soi-disant pasta naolia yo nakolia yo na kombo na Yesu Kristo amen. Na kombo na Yesu nazo neutraliser puissance nyonso diabolique na nzoto oyo na bebisi nyonso moyinyaloli na nzoto oyo na neutraliser force nyonso kimia na nzambe ekota na esiko kimia na nzambe ekota na nzoto oyo na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus nzambe alliance nzambe okosaka te nzambe otikaka bato na pasi te vers de blanc c'est puissant mosali na yo au nom puissant de Jésus kimi epesama na nzoto oyo na kombo na Yesu kimi epesama na kati na nzoto oyo bambandi nyonso ya butu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na bebisi ba projet nyonso na bebisi rêve nyonso ya mabe bamba nyonso batie na kati na nzoto na pesi kimia na nzambe kota kimia na nzambe kota makila na Yesu epetola esika nyonso douleur esali makila na nzambe epetola esika nyonso projet nyonso yambe abokisi na nzoto na bebisi yango na beli kimia na nzambe ekota na nzoto na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu nzamba lola na bebio nzamba yo kisaka ba tusole te na bele ni moto na yo moto kita na nzoto edeli point nzoto na kombo na Yesu na beli moto nzambe elata nzoto na kombo na Yesu moto kita na kombo na Yesu na suis na gauche na suis na droite moto na puissance de Jésus na suis na gauche na suis na droite fire nom de Jésus moto nzambe na kombo na Yesu. Nazuna ba songe ya bien te pe nazomona na songe okoti ozwanga tokende ngomba nde nayebisaki yo ntango nazokanga porte na baluka boye namoni arc-en-ciel apres ntango natali arc-en-ciel natali yo bomba moko okwei namoni arc-en-ciel abimi na place kuna abimi na loboko na ye azwi moto moko abeti bomba moko ntongo abeti okwei bandi kosanza bamai soki kosanza bamai na bandi koprie ti nzambe amanifeste grâce na ye totelemi tokoma office naye biso bitumbu eza makasi bitumbu oyo ezosenga te tozala distrait oyo emonani deja na ndoto eza ta nife moko te me tolemba te fo tokengoma parce que nous avons kati na biso alingi aza kati alors nzamba na kana biso tobani tere ko tefona alors to ça lelo ko to ngomba to zomba ngombe avec le kolo to katitira la biso na ko na suko moni ngai yi awe pa na yo ona oyo sali petit frère a outi village yé tu te vois ça pas là quel que soit qui ngai soki na soit kadiama oui ndamona kadiama alakisaka ngai ke petala te ki ngai connaisseur et na soit kanga na kosaka ozali banga
naye nango yo yebi osala ngai ofula ngai malgré tout diamant. Est-ce que lelo namoni petit frère aye okanisa ye nango déjà, c'est-à-dire esala l'agence pour de communiquer quelque chose na ndako température na biso ezakoma tellement likolo. Est-ce que nga namoni déjà que non eteke nasalaka na yo oza grand maître wana tielaka motema marabout. Donc grand maître marabout nayebi otangela mo yo loba mutu na balabo eloba makate yo nayebi ke kuna tiko dadi posana misala na mitu ngai nde aba ye aluka ko éliminer nga parce que posana misa na éliminer le fakufa akende. La ilaha illallah wahdahu la sharika Allah. Ozana beta. Ozana beta parce que déjà kenda ki derrière siko ozali. Ozana chance de jouer équipe na. Ndenga ka ujana tina pamba te. Ndenga ujana tina. Baibele batanga bakombo bakozi nanga. On disait déjà que les qui disaient pas ça dans ma vie. Ça n'a pas saison. Déjà pour qui déjà. Alors menanga ya batini yo. Merci la bombe yo. Merci. Atila ka ito mutema. Est-ce qu'on a pour ça yo sala o eko sala ki ngana sepela. O sepeli sangai. Mutema ngi sepela kona mwana mbali wana lo. Allez faut ngi matin. Omonye kasi aza mukie na mutu azokendele baza mikie ba mibale omoni kasi okay bismillah décision ni souhaitani osala ngezali patati ojana soki nga boso saison na fuka mabele eza mpona yebi pouvoir na yo nayebi oyo ozali donc kaka lelo naza na posa alongwa na butu ya lelo alamukateni na lobi te po soki ye atei kosala mabe alingi azokanisa seki yeba kinga na okondela te eza sekondeli tosomona kolona to pete na bobe yatatao ya jabao wewe utipa izigunda koko ngai ukuchia ngona bilo kwa kunya loko le bilo na yeti bije bisa chia ngona kata bilo kwa na mutu amona yote tubia kana yesika moko désormais ulasu na yeti Goliath sur na yete saison pesa nga confiance pesa pe à la confiance kende je suis comme maître kende jabao alhamdulillah Ocean no shall do I need out. Oceana Pochani. Merci vraiment grand maître, le grand marabout Tikata. Nayoki basango na yoto, ndo monike non, na posani boso na yo. Alors, posa na ngai, mission na ngai, o na ele pai na yo. Nazali na grand frère na ngai moko. Kombo na ye saison. Aza mutu oyo tomona ye passe na carrière. Toluki nzamba na ye to réussir yango. Mais eloko esali ngai passe
Li azwi diama wana. Akosinga libanga. Et akimi nango na niveau ya Kinshasa. Lelo a bénéficié na yango. Ngai kasi posala ngai ezali ke non. Na boma ye. Na mona ye lisusu te. Na elimine ye. Na récupérer bomengo oyo ya ngai. Nasuna te akonstater ke non ye azala su na vie te. Na mona ta image na ye boye te. Po soki nazomona ye na raisonner diama oyo ya ngai. Ezosala ngai vraiment motema pasi. Éliminer azala su te akufa. Posala ngai yango wana. Shabilai. So banga ke. Nana shabe moto monene. Na shasha bate bele. Na shasha bate minene. Oba shatanga makombo. Lokola mwana masho loni maluka. Na shunga ye. Kino akoma boye ndenga chadi wana benga nde moto na sha yango. Ko banga te. Ngepa na ngai ezala ka coup d'état. Soki na beche yango shimaka. C'est ça. Ya moni na sala moto shimaka. Na shana biloko ba ndenge na ndenge. Shoko lingi ya Chine na koshala, shoko lingi ya Inde na koshala. Et puis na tamoni bamboka ebele. Na koshala yango. Tokana elishao. Chanshi lokola yo yao. Shoki te. Olinga ki oshamba, otumbama. Tala biti. Siki kasi usalaka. Wisa une chance. Non accès. Kinga na zaya. Jao mona. Ba décision ma belle ezali ko jouer yo. Point longola yo. Na shoko lobi na koshala na shoko lobi na chika pe na kochika ye. Shoko lobi na eliminer ye. Nyosho boko loba. Ndi amwana koshala. Grand maître Tikata. Posala ngai ezali o éliminer ye. Avant ye éliminer ngai. Poso ki otikeli eta. Iya ko boma ngai. Ngai shikata moto ya yambo. Che go fukana. Chama bolongono na shi. Chelo mola chapona. Taona shi. Bana kozala jamais déçu. Na kozala jamais déçu. Jana kulima. Nazala koti. Hasha. Show wana yo shumunduki. Me kulia na yeshika moko te. Kima kulia na yeshika moko. Yamba ncho kinga malamu. Merci, grand maître Tikata. Nakosala nyonso oyebisi ngai. Merci. Nakosala condition nyonso oyo opesi ngai. Merci. Shero kende. Hasha. Chérie, c'est toi. Chérie. Oui, chérie. Ouais, on vient de nous parler. Chérie, viens manger. Ok, à manger. Casse, viens manger.
nzambe atambonge koya atami pepe koya atami tume koya nzambe okolongisa biso nzambe kitisa tembo na yo papa mimonisa na yo yawakitama mimonisa na yo olukona kata tembo papa mimonisa loboko na yo toekoluka yo nzamba bangomba obaki tolukona bangomba obino sambo nezanga ndeko balongi papa nanataela yo okisa masoni nanatalela yo okisa masoni papa toekoluka kimele pai na yo nzamba bitama toekoluka kimele pai na yo mimonisa papa mimonisa mimonisa nzambe mimonisa loboko na yo papa toekokime pai na yo nzambe tokisa masoni tena kata papa mimonisa yesu abitama papa mimonisa yesu abitama david azolobalanga ete atana tambo na libina molina kufa nakobanga malete nzambe tozali na yo ya broshaka alomba kotika yo au nom de Jésus, au nom de Jésus. nazotinda moto oyo nyonso baloni na kata nzoto moto feu au nom de Jésus, au nom de Jésus.
He's a better.